non naza très attristé na liwa ya PDG la dilu ya po na yoka ki sango mais na bulaki eza poisson d'avril jour na yoka le 14 na satanda gite lelo tala to perdre Michel Adiluya ngana monaki ye dernier jour tant bao pesanga trophée mona mboka parce qu'elle a un peu rare tono kutanati mais lelo yo na yoka tana songa maladie du coup na yoki que non si réellement bela qui a kufi que son âme repose en paix liwa zanzela na bisono soto tous les lois kolobate parce que moto alongola eloko to alongo eloko azala na eti yango moni présence nanga kabose na apona roya ko rendre un dernier hommage donc voilà à travers nos soins Miracle TV d'abord ngana repesa conseil ya koloba non bazala batika chaîne té mais organisation to série et outanine et outana base il faut euta na bango moko douté mais na bato bakambi donc na kosenga na bakambi ya Mirador parce que bamsu bazawana comme baza bana misala mais bakambi bazala toujours na discipline pe détermination ya kosala ke chaîne Mirador ekufate qu'il est toujours le bosso ezala toujours na continuité nango na célébrité nango ezala toujours na ba norme nango ndenge PDG moka bando kumbelango na bige bien que ça passe mais basa l'effort wana voilà et puis basa la soudé batika chaîne wana ti bon souvenir les belé PDG Michel Adiluya oyebi ki nga na pela sa mombonda na mboka oyo na 2017 na sanga sponsor na sanga mtauchanga popo musique na ngai et cartonner ta ko cartonner mais na monanga PDG ayipsanga non t'inquiète pesanga support na PCD betara musique à kabosé na radio na TV Mirador du matin soir et puis souvenir c'est belé on orphelin de père et de mère na père de mère assistant ngai ozomona et puis asa moto moko social mise à tozangi soko leli na téléphone ozo solution na téléphone aki moto moko bien et puis ezobeta musique à kabosé surtout nous tous la sélection ba générique a robeta zagala hato biloko bomba elle muso na comprendre nga na PC ku CDT mais azobetan ya ba souvenir moko yango moni na ina sa moyo po na rendre un dernier hommage non mauvais souvenir eza du côté privé to lobela ngoti nga pena mauvais souvenir et pas naie ezate parce que na bana ko kutoye troté même ko mona ne bona mona ya ta pas plusieurs fois. Il y a des frères, tantôt on a besoin, il y a aide sur le plan promo, na ko bengi na téléphone, ba mora leki singa et pas diplo, pas réalisateur. Vous comprenez? Donc, ba makambo musu ça va bien privé autoroko taité, toko le blaté. Il faut to lo baka bola ma moto. Ngana ko lo baboye PDG ala ina rigueur trop. Obiki zana jour mona na lukae, na comprendre na zo téléphone na bengai ya kanisa ye moto mususu. Abando ganga na téléphone non dérangement l'équipe trop wana nani di webse na zate nzoga la ikabose ngabité PDG mais respect zanga ah bien oui je savais pas voilà te na représenter bango pekaka ya conseil na représenter mutu elle musu tantôt a rosa na occupation na e a rosa la père musu na ba emploi du temps PCPT parce que obligera mutu te non toke matanga obligera mutu te toke feti non surtout biso artiste musicien tokoki honorer le moto mususu me PDGT biso artiste musicien tokoki ko ignorer bato mususu mais PDG Michel Adiluya te nana lembongo nete nana zo poa na yete sur le plan promotion biso artiste musicien vous comprenez et koka ki pe ko salaire mususu ago mériter pe ata nzembo moko boy pe na cadre mais salami te pour mususu biso to na tik moko boy lo moko boy na comprendre raté mais bon tout ça ndenge ni la peine est na cadre au représenter bango pekaka mais na kosenga ba obayete wala nanga ba palette na ba net tolé la pena PDG parce que azo mérité ko lelama na biso d'artiste et puis bino photo cha bino point bino presse parce que wa kufaza ya bino voilà et l'équipe tellement belé avec film vraiment alingaki ba artiste musicien bon d'abord on loba banze mulange beta na Mirador na futa ta infanté voilà donc on a futa ta infanté banze mulange beta ko fele
et na sala presque émission aso abenga na ça l'émission na comprendre raté au monde va inga moi papier mon a signé ba pesa na sula oh ils raté na kino tout monde a payer mususu ke misu ba futur mais ya za sala ngo donc ada vie mo na na mbebele o yanga na e o pendant ada vie mo très difficile elle est colérique elle est très difficile mais azao yokelanga on a bien azaki na moi faire na mutu mo série mo mboui benga la mona na grand tête sola na e andima ko kuta na mutu ngo pona ngai voilà donc ada view alinga tunga pelenga kitu benga ko lo baka ke kona mité ndeko na bamsu ada na nzela bazo ya poto benga benga na artiste msu bazo ya déjà bazo na nzela msu be bazo na voyage msu bazo na voyage donc ko to condamné batité ndeko na moni oyibiga vinde to mener lelo yo mutu so ana recherche à pain quotidien quoi donc mutu azo luka décembre ko artiste mingi ba yi banda et puis musu pe bazo bazo na nzela ouais vraiment Mirador eza chaîne oyo mutu na Congo chaque jour atala ngo wana mutu akoboya ngo azati donc mutu tout atala ngo parce que programme où ezala kuna oyi mo asala de A à Z batutu batala ngo je crois Mirador ba comme ça lokola orchestre était pour orchestre rasom ko na kufi donc obligatoire fait kufa ata bobundi boye na ba sponsor bo sa sonde nini esprit c'est que mais Mirador vraiment ndi to misana bomona ngo vraiment tout le monde a un tout le monde a un et puis mutu a remplacé au sala ba programme pour yemo dans ça programme mais pour Mirador ils sont na tongo au monde a serment bien après ce programme qui est 7h to la sabo 8h ti na 0h donc ba kondeka na ligne wana et aux ala so bien quoi et ça la so na bien makati bon na yebi ke mutu azaneka mutu ndito ba nzambe ni mutu a bien mais mutu azara mutu mais même ba ça il est à 100% te ba mekana ko yoka biso ba yoka so mawa surtout presse tala le longa la zawa ba caméra yebele tele mboso na ngana pia ta infante eza bolingo o presse bozara na vers biso ba artiste musicien même ngati tamsusu to tchaka amour ba ino tamsusu bozara tamsusu na papa le tumba sima bon montana kutu bon azana un niveau moko ya na papa le tumba te mais tout peut c'est quand même valeur donc valeur obino peut ça biso donc valeur wana et kendete quoi donc Mirador ezala ninge to yebeli yango ba meka mino ça so plaisir nende na to lo ba comme ça ko c'était pour que ça soit leader na kufi yango fait kufa mais Mirador to a vraiment la besoin nango puis ba ndeko tu bazawa vraiment botelé mais la Mirador et la chaîne to lingara mingi to yo sonité vraiment pardon ah bon nzambe kaka nzambe omoni sozo kwa na nzambe nyoso to ozana besoin nzambe opesa donc aza moto na ndima nzambe na yebi ata na zana ziloko te nzambe alokota na se atombola likolo donc na kumisa ka nzambe merci ngana remercier bino yoka kate me batitu presse awa na remercier batu nyoso ndenge bo salinga honneur ya koloba pona grand frère na la diluya vraiment toi na passe donc na vraiment na passe mon musique lelo oyo soki ba patron ba chaîne so ile roye beto lela raté pour lelo ba artiste yo ba pierre na rasuna rien parce que banda au foot ba chaîne so mbongo na zo mais oh Mirador ya chaîne no ela ngai au feli na foot ta infante donc vraiment toi na passe vraiment merci le vieux la diluya laye na ekelaka donc azabongo moko ya ba icône il y a monde oyo il y a chronique culturelle ou chronique musicale et azali moko ya opérateur culturel monene en Burkina Faso RDC donc la République démocratique du Congo vient de perdre une fois de plus un grand na domaine oyo ya culture et à presse. Merci beaucoup bana partout le monde bozota la biso awa toza kaka na 51 likambu oyo tukoleka awa nanu salemate bandeko na ngai nanu salemate pour la première fois nzoto nanga malili na yoka nanu te na mona te na yoka te na mona te toza ana 51 toza ana mort ba koti saki cercueil to bimisi cercueil to kende biso to bengi déjà ba taxi to kende to tela bo cercueil za mukuse cercueil kokite eza ndenge nini bato Mirador TV bato organisation non les alate boss nanga raf ngino ma moto zo mona lelo awa na be ma PDG no salemate cercueil mukuse non les alate
donc toyebi te c'est que Mirador boza mal organisé. Mirador te bato baza famille mutozo sa makaza Mirador te. Ma famille on peut te moni mutu monte a famille. Famille ezali. Biso toza ba travailler à Mirador. Faut to bango bien. Famille ezali. Lokola soki moni biso tozo silika puisque famille ezo sala makambo ezala raté. Pour organisation nyonso eza famille mutozo sala. Moza Mirador te mutozo sala ngo. Mais comment bongo bakokendo pesa na famille tandis que bino boza. Te papa. Azape mwana ya famille. Aza la famille, aza ba parents na ya, aza ba boti bandeko le bazali. Fallait que ba associer ba tu bazala. Lokola bango famille bandimi ba sime nyonso. Résultat ngo yango. Patron azaki mulai ba yebi kende ngazala mais cercle ekomi ba finaye. Papa wemba ba famille de somba cercle te tobi ke organisation zalaka. Et pas ba ta famille te mutu papa la ke jamais la famille. Papa wemba ezaki organisation ba ndenge salama ki wiseva. Mais biso siko za ke famille de mtezu nyonso na maboko za musala te mtezu na famille comment papa eza bande kona eso biso to lobani. Biso to moni résultat malamu tango to lobi. Gouvernement pesi combien? Papa wana siko zali kamba rotuna to yebite. Donc o babosani senge na kati ya chasse etikala na mutu bakie lisusu toyaki depuis 8h si siko tokomi 13h baya suna cercle au cercle ya muke est-ce que la dimu ya boss bakokundela cercle ya muke est-ce que batali cercle yuana mbinga mobali bona cercle ya muke wana est-ce que kokoka ete en plus nenge za wana vraiment mal organisé donc bakoke donc na bango nyonso baza awa vraiment basi organisation ya papesi famille sikoyo cercle yo baye nango eza mokili mbinga la dunia la ekela boss de boss boke kunela cercle donc baye nango loko ya bébé ekoka te sachange defa cercle baki nango mbala moko nde veste ekoka ki ete baki eza mokili ekoki te boss de boss toza dessus. C'est pas la Mirador parce qu'ils avaient clair, n'a pas filmé en Ocha, ils avaient fait dans l'image, donc ils avaient fait parmi la chaîne et ça là une belle époque. Natana na besoin ko intégrer na chaîne na ye, na benga ka yemoko, yemopa ya penalty parce que nazalaka penana amer na ye to soli mais to sola penza ba mentalité bien te, yangwana na sala na chaîne était menaza pena muto to sola puta ne pe une fois to sola na côté kutu kokaba, liboko pete, wana pena do tikano côté ko solo la munyo sana na kanda ni munyo sana mabe na yeme, azape muto ko ando fana ba titi. D'accord, c'est quand tout le monde est remarqué artiste musicien, comédien, tout le monde est bango tipo yazala ki na bango chaque samedi ko lia na bango na ba émission na moto ça la rap ton week-end mais tu remarqué par ça. Maman la qui est comment on peut voir. Na bité so yo contredire ngake qui moté à ma bête et ka moté à malam na bité so ken on peut. Voilà. Wala ko ça ngo lo ko te lo bateke bato baye bateke comment na ngo rythme. Et comment on a un rythme et puis pas comment on a normal donc na kufiko ya te yango moni kid baba mususu moya kende liboso eza photo za rano unité tete journaliste o ya te ata na so na yete o ya te kwa konga na Congo e bona Mirador me moni nga na ye ata na cette interview nga na chongo pe na chaîne de télévision et eleka manki no tio eza soste ka eza soste na baba batikali na babiso to tikali yango to yeba na yibike o azaboye ken azaboye donc to yo ete ya biso pena do contenir o te ya biso so za ki mutu so ya ndenge ni to ngato kende ti lobby na enterrement ndo mona bo ya poso mikazaka asomika madade apenye suki asakati suki azabienda yesu kuna staff Sichaka bashi karate bando benga na batisko na enterrement voilà sichaka bashi na enterrement ko famille pena yé na ba camarade yo ya quitté dans liste aza lo pied présent ko aza été na moni matanga ko mabongo voilà sichaka bashi na obakisaka mwa muke lelo ba seki biso ba TV balobi to saboter neti matanga bon moni lelo bolingo oyo peut-être nga naza nango sichaka bashi aza nango ce n'est pas donné à n'importe qui
Donc bato ba se kabiso penate biso te ko représenter ka bande ko na biso TV ya ye côté basi nga na côté mibale. Donc kabiso mibale. Ah to kabiso mibale donc bonjour Tania Mabedi. Ken Piana, là on est au Bakissa par rapport à Marambo. Matanga PDG la Dilouya. Matanga PDG la Dilouya. En tout cas, nga eloko salinga pasi parce que boye bibino moko na Congo, révolutionnaire de la presse congolaise ezala Ken Piana. Vient à biso lutter pour la liberté de la presse congolaise. Boye bi depuis 1996, aza muto asala ba marche ya minene pona ba journaliste bazwa liberté d'expression. Alors aza mutu moko ya valeur makasi. Il faut qu'il na voyager na kende Kenya na kuta na grand-père Bozi Bozan na compagnie na ba concert. Na lobaki en tout cas comme matanga ya vena biso Michel la Dilouya et bimina noté na kende bongo te ba permettre ngai na zela matanga bimati ba kokunda ndena kozwa pepo na ngana ke Kenya partir à lundi déjà na ozana Kenya. Je pense que tant que biso ba révolutionnaire to bungisi mutu ya munene ya mboka na biso ngai nabulaki pena ndenge na koya awa nabulaki ba chaîne nyonso bakozala na solidarité ndenge ba artiste et musicien bazala parce que to mona ka soki artiste et musicien ya kufi to mona ka ba musicien nyonso to ya Congo bayaka so oyo ezolakisa ke na presse bato mususu baza na bolingo te o nazala mona ba journaliste ebele bazoya ba tourne inter ba matolo na matolo o vient na biso Michel la Dilouya atikala bimisa billet o eza na $600 te soki boye même bozalaki 100 personnes akobimisa ba billet kaka ya ba $100 azopesa parce que lelo comme toyebi eza makambo mbongo te ba journaliste nyonso bazwi bakimi tala après matanga oyo journaliste oyo musicien non c'est un bateau à la Dilouya bateau ya vient na so la Dilouya batia moi prix moko boye que non artiste voleka il faut remplir ba norme pena que non on va comprendre parce que les autres bon de la sous artiste et musicien te balaksa biso bolingo ya mbebo oza vivant bazo lakso bolingo oza danger bazo kumisa yo mais soko kufi ngana moni makambo ezoleka lelo ndenge na monaki ya président Soni Echomo wazalaki que non artiste et musicien ye azokabela bato ba $100,000 ba $50,000 ba $20,000 mais na matanga na ebo yebi makambo salemaki moyen aloba mingi ezate pour famille yo memanga na justice donc merci beaucoup Tania Mabedi ndengo zwingai